Manike. C'est l'émission Finga Sarato la wana penza na ochelo 20 € kasi koyo. Bakati. Allo, Manike. Finga nabi finga e penza kundenge zana il faut koselena ba makamusu penda o sambu se penda sambwa. Ngana ochelo 50 €. Allo, Manike. Osana na histoire à vie à moi na ngote. Luka penda sala ba recherche Luka vi na e Luka kota kola kota yela biso penda ba AN na e finge la biso ye penda finga ye na mobile na e ngana ochelo 100 €. Bozo mona vi Manike amenaka. Tala vi Manike amenaka. Skona ela musala na e tala. Allo, nabi bozela ni po bofinga fere gola. O bofinga ye bosele be mission acoustique abete simbite bofinga ye. Bomona mwana ana innocente ka ozo mapeka, bomona mwana ana innocente ka komi na succès. Bozela ni po bosala le analyse yona ken piana. Na otindelo 100 €. Tala vie Manike amenaka. Tala vie Manike azomene. Bagolwa. Na yebisa bino lo moko ba wangila na leader na bango balinga Manike te. Boyebi pourquoi ngana ko finga maman wana te. Maman wana elle a des problèmes sérieux dans sa vie. A gérer ka passer na ma be. Vie na esala boye. Na ebisa ki pas bonga fa luka intervention en Nzambe. Mais ali ko luka intervention en Nzambe te place pas au sala ba linga kayete. Parce que vie azo vivre ta ba 20 $ pour finga ka batu ke no ba zoye pena ba engager ye. Ba longole les charges à Prince Babia. Pour y avoir un label. Et là un label à co-produire Prince Babia. Bazoko quand même kolongole charge wana te. Bazoko quand même ko zwelenda koute. Bazoko quand même ko aider te na vie. Yango maman wane fois les kan internet alo baba salade. Maman wane fois les kan internet a finga sara po ba mona yeke a usala musala lokola sara zo bimisa ba vérité. Finga saro déstabiliser entre tanga ma finga déstabiliser ngate. Na ina betili solo ya Maman Olive pourquoi? Maman Olive tanga banda oteka madesu ayebaka teka okoma akomi lelo a gérer passé na bien abongisaki yango lelo azo mériter ba honneur rebelle. Mais lo komoko Manike abosani papa présidente azaka na ligablo sozo finganga tozo lo ba makamoko boy sur nga Manike kobosa na te yango na lobaka Manike bilo msaya ka loba na TV aloba na ngona sakwiti tanzambe ngam na oyebisa bino aoyeba ba contenu na ben convenient te tala kote azo mema makambo bosani ke papa présidente azalaka na ligablo siko botu na nga quel ligablo bilo nyeza oteka mana ligablo papa présidente à l'époque papa président a oteka nini a oteka biscuit choc a oteka biscuit union a oteka ambassade moi pa ata yo tala ligablo papa président yo ka ligablo na ende ezalaka nazo sekate nazo encourager batu baluki fi na pasi na rozonga na histoire pourquoi na lobi na bino makambo voilà papa président a oteka biscuit union a oteka biscuit choc moi paquet na ambassade moi paquet na ya okapi na ba bonbon so tali bien biloko nyos tout papa président abanda oteka zeka biloko ba 100 francs kutu 100 francs te à l'époque papa président oteka na ba centime donc 100 francs ya lelo eza na valeur koleka ba centime o papa président abanda koteka wana na ba série ayoyo bile ayoyo mwane wana série wana te ba série ya ba musique kaya ya ba manzanza ya ba simandako pa président azaka na ligablo ezakini abana ko luka vina ye aboya iba abana ko luka vina ye eza exemple mais comment
kuna manike pa lobi ke ngai Sarah tola na banda côté ka ballon eza cop mora bien baso bateka ba ballon na félicité bino boko yokela ngo soni te za commerce moko ya bien mais malheureusement nga Sarah na lekana na nzela wana te mais manike loka melaka babiloko ne wana on dirait abanda kosunga mwasi mo bweba po manike wana la azarab na la mère wana kana la wana ba periode wana a régner na Ikelemba na Eyala des avis za melanga bato so alukaba ba problème te ba période wana manike nga na kin interna c'est au moins internet bayaka okosa bato te s'informer penza s'informer na famille nanga tuna ta pa présidente tuna ma président pour na famille nanga tana lo ba pa présidente abanda ola na salon grand frère nanga tuna pa présidente donc carré wana oyo meminga na leka nanga kuna te mais na accepter yango au moins na continue na rêve po yo so meli biloko wana obike biloko wana na mo ba rêve nango siko nga na continue na rêve wana oyo rêvera que c'est eda moi si mo boite ka ballon na coin ba ballon ba 100 francs ba ballon ba 1000 francs ba ballon ba 2000 francs nga na koti siko na rêve wana bona ndimi commerce ango eza commerce malamu mama pasi na nga na oyoka ya réputation na nga baloba na nga ke Sarah to la banda ko sa kindumba te na kokango te omona ta muto atekaka mai bon na tuna bino question moi so atekaka mai na moi so sa kindumba na boîte yo obala moi sini opona moi sini le choix est clair mani keza njirte soro lati singa identité ya moi so atekaka ballon na on sepela na nga nango identité kindumba nde na nzwate te na nzwate mais mani ka banda ko renye na Eyala na Ikelemba mani ke kobosa na te Eyala na Ikelemba kota ba vie na ngana nyo akomba vyango ekiminga ekoya wana mama président azo renye wapi azo sa na boîte yo na Eyala na Ikelemba mama présidente a osala ngo wapi na boîte siko so na émission que Gérard a passé na yo mabe ozoka ngo mutema pasi pourquoi et pas ba vie na nga Niki le Bwange Ikelemba na Eyala manike abanda ko renye na Ikelemba na Eyala ayebi makam na ngina luba mais na baki ngai na ko fingete wana mama présidente azo renye wapi na boîte asa na boîte ngaye sengo na ngeza makasi na ran ochenga atana banda oteka mai ya important eza passé ya souffrance mais na réputation ya malamu mobali nyonso so amoni mwasi moko asalaka quelque chose ayebo balola mbongo ausepelane makasi na koti na rêve non na ndimi na nga identité wana ochelinga na ndimi ke na banda oteka ballon eza malamu eza kitoko basi bateka ballon oyebi bambongo basimbaka basi wana bana bazando na bagambela yo ningo sous-estimer bango pona kindumba non 1000 fois mibali ba préférer moi so ateka ke moi so abulisaka oyebi milimo combien koti na nzoto nae Eyala na Ikelemba place yo obomela vina yo na Eyala na Ikelemba siko yo muto banda ko kabela ngai na ba rêve na yo parce que ça ba rêve abato ba melaka siko na kacha ba rêve no ndengo banda ko kabela nga wana eloko esalinga pasi yo muto banda ko kabela ngo zaki na bozwi ndeni vina yo koma boyo comment vivre na ba $20 pour finga faire ou finga Sarah moni ko gérer passer no kama be tozosonga kana maloba nanga ko gérer passer no mabe tala vie na olelo bon ngam to kabela ngambongo ngam na banda oteka balwa ba 100 francs ngam na banda oteka balwa ba 200 francs vie na nga lelo eza meilleur manike okozwaka mobali suste to kufa ya toro kufa
ozwaka mobali te. Tala ta venir abana na yo mama oyo. Ngana yo finga na ngai yo te parce que ngai na osenga kutu na bagola basambela mingi po na yo. Bayo kelo mawa. Manike, obasani wangu vulu. Na ikelemba. Manike obosani wangu place oboma via babia. Na nguvulu. Na ikelemba obosani. Tala via mama présidente. Est-ce qu'il y a histoire à malam? Songa na banda oteka ballon na kosepeleza histoire kitoko. Malheureusement za ba rêve na banda kolota. Ngala osepela na identité wana na sepeli na ngoma makasi koteka ballon wana teza ya 100 francs. Nga utu kitanga tala maya ba sachet ya ba 50 francs. Na ko apprécier za identité mo eza meilleure. Ya kitoko makasi pona mwana mwasi. Mais à l'époque où était votre maman président? Yo zaki na ikelemba na eyala. Mama président azaki wapi na ville. Papa président pas azaki wapi. Papa président pas azaki na ville na azoteka ba biscuit choc na ba biscuit union. Na ba ambassade na ba tumbako. Ezaki da bien. Ekida malamu. Siko tango yo fingi ngam na oteka balwa ba 1000 francs. Bongo papa président to abanda oteka ba biscuit choc. Commerce pendant fond à 5000 francs. Bilo kwa ne fond nango ya rata 5000 francs. Hein? Ozo mona ketango ya na ba émission biloko melaka elekaka makasi mingi. Histoire à maman présidente. Ozo beta ngo peli solo makasi ke azako sala na boîte. Donc ozo ya ko bete la biso kindumba ya maman présidente na bino na média. Tout ça na ngoni. Yesa histoire passée te. Ezo histoire à Sonia Bosoto. Pesilate. Silate abongola ngo akotisa ngo na kilesibienne. Échangeant forme. Forme comment ya basi na basi. Via papa président. Eza via Sony. Soro bando tanga ba histoire. Soro lobi ke na ba rêve na banda o kabelanga mbongo na ba rêve. Siko yebisanga boni papa président banda la na salon grand frère na papa présidente. Osomona te kozo yeba makambo ozoloba vraiment te. Mundele o sala biscuit quick. Biscuit quick était comme 100 francs. Ici na biscuit quick mundele o sala biscuit quick. Biscuit quick était comme na oka 100 francs te ka eloka ba million te. Mana mbongo ebele ya nginda ana mapango ana mituka. Mais cop na ezaki nini? Ateka ka eloka 100 francs biscuit quick. Na préféré mingi na teka na mai ya 50 francs na sachet ke naza na boîte le rôle la maman présidente. Te. Wana na renoncer na prostitution. Je renonce à la prostitution, je renonce na kozala prostituée te. Na renoncer na libata rouge. Na renoncer kozala chaîne. Malamu nansa kibo inalesa bana nanga. Malamu nateka ma ya 100 francs na mutu pona boko la bana nanga. Na usa nanga kichel te non ke pe ikelemba te. Ikelemba kutu nde na komeka pete. Ikelemba yala. No yate. Na ko yate okozwanga na ikelemba yala te okozwanga te. Kuna pende okozwanga te. Ozwanga te. Via papa présidente ya lelo abimaka baninga ne mibali. Est-ce que ça réputation malamu? Isa malamu te? Yo fo banda kopesa ka papa présidente na mama président conseil avoya ka kofinga bato.
Parce que yo oza na conscience te. En tout cas ba golo fo bobondela pona manike aza na conscience te. Yango moni bazo utiliser ka ndengo wana conscience. Alors manike lelo mission zate. Soko sale mission fo finga pena Sara wana na mobali ne wana Diego o fingi na fere. Na otindelo 20 euro kasi ko tinda identité. T'as la vie. Manike ko tala âge na. Nga lelo yo ofinga wana ni Bibi Kapinga. Ofinga Bibi Kapinga ao. Ofinga Bibi Kapinga. Ofinga Bibi Kapinga ao ofinga Bibi Kapinga, ofinga Bibi Kapinga. Bibi Kapinga okosela makamba bota mwana kizengi. Bibi Kapinga tikala kobota mwana kizengi te na vie. Oza parmi bato o basala ke Bibi Kapinga longwa na chronique musicale akende na politique. E vie ya Bibi Kapinga lelo na vie na yo boza ndengeni. Bibi ye wana so voyage ka atambola makolo te, alala la place a bien, a vivara bien, chaîne ne évolue akutu koleka na chaîne na bino a polémique yo. T'as la différence. Et bon yo maman okozwa conscience mukolo nini. Okozwa conscience mukolo nini. Bato ozo salela balingi yo te oza inutile na vie. Yango bazo utiliser ka pona ba petite chose. Wana eza ba petite chose parce que eko déstabiliser nango vie ya mutu te. Bon like s'il vous plaît, bon like ko non tala ba like na bino eza mutie. Oyebi vidéo bitumba tokuta inango to bandeli vidéo ata 5 fois. Peut-être bino boyebi te. To bandeli vidéo ata 5 fois. Mama o luka intervention nzambe na vie. Luka pena intervention nzambe, nzamba osunga yo. Mutaboya wa mutu te aka nzambe. Mutaboya wa mutu te aka nzambe. Luka intervention nzambe na vie na yo yaya. Luka intervention. Est-ce que oyebaka ke vie ya mutu soko gérer passer mabe. Soko gérer passer na mabe. Ezongela rabiso rattrapa rabiso. Ngana finga ki ote na pesi oka message. Tala ninge lobisi o makambo ebele. Na ba rêve na yo oboti singa tiba na 4 soki 5. O ezanga te. Na ba rêve na yo okomi singa mama bana 4. Kote mso komi singa mama bana 5. O ezanga te. Mutu. Papa avait fallu qu'à retirer phrase wana ya koloba ke bokobela mitu parce que na komo mona na ngango ngala monya ngo déjà ke batu bazobela pena mitu batu babeli mitu na komo mona ngo bon elo asuka na koloba na yo manike avana zonga kobe parce que vidéo ya lobi pe ya ki menace avana zongela lisolo ya lobi. Faire gola na fali na naza artiste loko. Vidéo wana ya ki signaler so botala ngo bo mona ta image nango ya kitoko te. Mais elora suka na oloba na manike. Yoni ngo za wana avanga na ya kofingo na ya kofinga yo. Avant ton na ya ko répondre yo ke na sala émission na na droit de réponse pour na manike. Yebisa Aigle a produire na nous Prince Babia. Toi côté c'est un orchestre na yi. Comment na nous soin? Tika drogue. Luke longa nzambe tika kindoki.
ba engager yo ba peso musala malamu etant que maman oza mukolo zo ke soki 50 ans il faut ba respecter na âge oza nango ba pia musala mo eza valable po bokola bana na yo nde mukola ngo ngana oya o répondre yo na sauter page na yo batu bolanda biso lobi na sala ke émission mo ezaki très profond mais so botali vidéo en tout cas maintenant c'est zaki moi makasi maintenant c'est zalaki vidéo ekataki donc ezaki moins compliqué mais na banda lo ba makambo ezaki très important lelo yo ba musicien ba kota complexe pona ba musicien nyonso ba koma okansaka ke pose à la artiste international il faut beta ba concert na poto faut que des poto il faut signer ba contrat minene il faut ça ba featuring il faut ça na ba bonnet belé il faut osa ka ba vieux belé nde yo komi artiste international ceux qui bongote oza artiste locaux mais bon mona ki makamuna loba ki pe ba critère na pesta ki makamuna lobe uta na mutu na ngate toza na Google il faut apprendre toujours moi j'apprends jusqu'aujourd'hui moi Sarah j'apprends eza bateau ba kembi trop na vie ya bateau ba teka ba pétrole lelo ba ministre ya bateau ba teka ba nguba ya bateau ba banda olala na ba wenze bateau ba kembi trop na vie so landi parcours ya bateau bazo diriger ta musu ba mboka na biso lelo ba bateau ba kembi trop na vie passé na bango et nzamba sala bango grâce lelo ba komi o baza mais bobo ça na raté passé à mutu na réputation ya malamu esungaka ke osala passé moko za mal réputé ezara malamu mingi te par là na ina pese exemple pe na ina lobela nini na kena mama mokonzi na biso pe ya mboka mama Olive Lembe na pesi mbote wasungaka penza bato ebele toyebi apesa ba témoignage na ye mama na banda oteka madesu lelo mama Olive soka be ko visiter ona ndako to ya kotala nga camion oya koyelo biloko enveloppe oyo kozwa mais vie passée na ezaki passé moko mal réputé tete même passé moko ya difficulté kabanda ko luka mongo na ndenge ya malamu na ndenge ya logique na ndenge ya solo na ndenge ya sembo mwasi moko azoteka azoluka po a nourrir et non ateka sexe na ye po azwa mbongo en tout cas na olinga bola nanga pina na bokebi nyonso bo like bo bakisa ba like bo bengana bo like vidéo c'est très important parce que nga ata ba bundisanga ata bazo signaler vidéo nga na opesa ka message ata na robandela ata 30 live ka pona pesa message ekoleka engai komona mutu soka luki vi na eta musu na ndenga pasi lelo nzamba pamboli esala nga esengo mingi pe na kumisaka nzambe ke mutu moka luka vi na ndenga mabe azui pe vi yango pas au continuer ka vi yango ya mabe lisusu te bata bongo to encourager bango te par là bande konanga nazolinga na beta li solo nini bato botalanga lisolo la ina bete eza boye ngai premièrement nde bomona nga boye ba Gaulois elo mo na osenga na bino fobo za mitema minene nga Sara mani ke soko olanda ngai opesa nga mawa mingi nga na ko fingo tomoni muto soka azonyokwama muto azonyokwama na vie bafinga kete bakangisa kete ba Gaulois na yebi ke bino boza mitema malamu na ba prière na bino na bandako ay maman Jeanne Grace Ndoki tango zonga ndako tango sambela rapona nga osambela rapona famille sambela rapona manike ba Gaulois fo bo sambela rapona manike a géré passé na mabe yango moni lelo vie azo mene koma kaka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Akomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.